bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana ye dokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana ye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema eboko na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon week-end, merci pour votre télévision pour la journal. Il y a peu pour le peuple. Merci, la fidélité et confiance. On continue à causer un journal Nabino. Tout fond la journal pour le cadre et engagement envers le dialogue social. Le Premier ministre, Madame Judith Soumina Touloukaye, a échangé avec moi jeudi 29 août. Naba délégué intersyndical, il y a national et administration publique. Héritier Mapine Mimidjo Wabasi Papis détail. La compte info. Cadre et engagement naïe envers dialogue social. Premier ministre Judith Soumina Toulouka a betaki masolo na ba délégué ya intersyndical national ya administration publique INAP na mokuse ezalaki bongo jeudi 29 août 2024 na salon blé ya hôtel du gouvernement. Chef ya gouvernement azalaki accompagné na occasion na Jean-Pierre Liaou oyo azali vice-premier ministre en charge ya fonction publique, modernisation ya administration paix innovation ya service public. Boye a s'engager comme même ba solution aux problèmes sociaux, il y a des agents publics et des fonctionnaires, il y a l'État. Après avoir connaissance, il y a des désidérata na bango. Amélioration, il y a pouvoir d'achat, il y a des conditions de travail, il y a des agents publics, il y a des fonctionnaires, il y a l'État. Retraite, paiement, il y a des subsides, paix, mécanisation, il y a des nouvelles unités, makambo nyonso oyo et l'obamaki na masolo na bango. Alobi azana besoin cause la chef ya gouvernement et longona administration moko absente. Alobi tokoki ko fonctionner te kaka na cabinet ministériel administration ezali élément moko ya motuya esengeli ko fonctionner elongo na yango na tina wana esengeli ko ka ba condition nyonso o ko permettre musala esalema kitoko ndenge premier ministre ya talisaki avant ko bakisake nécessité ya ko mobiliser ba ressources pour na ko soulager ba passe nyonso oyo administration publique azali ko kutana yango pour na fonctionnement a proposé pe tenir ya commission paritaire oyo e ko servir cadre moko ya masolo entre gouvernement na intersyndical. Alobi bazali ko mobiliser ba ressources pour nous permettre ba améliorer pouvoir d'achat, ba conditions de vie ba travailleurs, ba fonctionnaires pe population nyonso ezali engagement oyo esala kaye tango nyonso pasi tango ba conditions ya mosala ya ba fonctionnaires ezali malamu te malgré mususu kati na bango bazana ba bonne conditions esengeli makambo oyo eleka ezali biloko ya kondimate esengeli changement emonana esengeli total ndenge nini kosilisa ba problème ya ba retraite ba fonctionnaires ba mécanisation pe ko futa
na bango boye tokosala makasi pona ko rétablir paye et bana kolekala ndenge malamu ensemble toko discuter elongo na commission paritaire oyo ekosalema na ngambo na ye Jean-Pierre Liaou akumisaki initiative ya dialogue oyo a soulever pe ba trouver ba solution oyo esengeli alobi démocratie ezali kaka politique te ezali pe social toko s'organiser pour na dialogue oyo to améliorer ba conditions socio-professionnelles ya ba agent ya l'état pour na ko rendre bango capable ba na ko sunga l'état a exercer autorité na e esengeli ko créer ba recherche pe na suite na yango esengeli ko kabola yango na ndenge ya malamu ndenge vice premier ministre en charge de la fonction publique modernisation administration publique pe innovation ba service public atalisaki kaka na occasion fidèle kiyangi président ya UNAP pe atalisaki esengo na ye pe détermination ya premier ministre oyo avali komema ba solution na ba problème na bango premier ministre a promettre bango tenir à commission paritaire kati na yango ba ko discuter ba difficulté nyonso oyo ba fonctionnaire bazali ko kuta na yango bo simba ke misala ya commission paritaire et ko permettre na gouvernement à kuta na cahier de charges intersyndical national ya administration publique oyo azali ko zongi satango nyonso ba doléance ya ba agent pe ba fonctionnaire ya l'état. Bajan P4 ya Metesat bango basala ki sitting moko mokola jeudi 29 août liboso ya immeuble ya gouvernement pour na ko réclamer l'état abongisa condition de vie na bango Igor Ntingi azaki na compte info lingala na commentaire ya héritier Mapindemi. Ba agent pe ba cadre ya service ya météo national ya République démocratique du Congo Metelsat bango ba kitaki mokolo ya jeudi 29 août 2024 ba yaki kosala sitting liboso ya immeuble ya gouvernement na commune ya Gombe ezalaki bongo pona ko réclamer pe kosala ba revendication ya ba droit na bango oyo ezali respecté te mingi penza signature ya nouveau barème salarial signature ya arrêté ministériel ya coordination entre services ya circulation aérienne RVA pe service ya météorologique Metelsat na mokuse pour na ko résoudre définitivement conflit entre ba entreprise ya l'état ou mi balé bazali ko senga pe ba prime na bango bo simba ke ba agent Metelsat bango bazali ko fonctionner awa sans ba frais ba recette ezalakate ba subvention ezalakate na ngambu ya gouvernement na tina wana balobi trop c'est trop esengeli gouvernement ya mama Judith Suminwa batela likambu ya Metelsat pambate ba agent bazali ko vivre na ba situation moko ya mabe Boyo Kandenge président ya délégation syndicale et longona vice-président na ye balobi na micro ya Info Lingala. Banzo moni ba agent et cadre ya Metelsat biso yo toya liboso ya immeuble intelligent pona o eteli ba problème na biso ya Metelsat. Trop c'est trop. Et loko biso yeli ya eza ba point mi balé. Likambo etali barème na biso. Toye a VPM a signalé biso barème na biso OK et mata tozwaka ngai chef de division n'a touché 140 000 francs, ni prime, ni avantage. Et là, comment vous êtes n'a revivre ndengeni, n'a ofuta ndaku ndengeni, n'a autant que sabana ndengeni, n'a aucun moussala du premier au 30 ndengeni. En tout cas, tolembi, barème wana ils ont souffert des années dans ton tikali bateau, na ministère à transport, salaire ils ont médiocre. Vraiment valeur na biso zomona na te. Tout ça misala moko scientifique, misala moko makasi, zo senga ba calcul ebele. Ba raisonnement belé mais li futa muke yango toye to solo na l'état ayo kabiso soka maintenir biso na salaire wana ça va ce pas monique météo zango importante na mboka oyo ba bombango Tobanzi que l'État a kosala makasi pour na ko résoudre problème ya Metelsat pambate et Oumeli et sali tango molai Metelsat ezali ko vivre sans ba frais ya fonctionnement boyenzo kande bango bazali ko rendre ba service moko ya makasi et pas ya l'État na oyo nyonso bazali ko sala kasi na retour et loko ya malonga ezali te awa ba agent pe ba cadre ba beleli tobanzi que mama Judith Suminwa a kosala makasi pour na ko résoudre problème oyo pambate azali wana pour na ko tala makambo ezali les entreprises nyonso enfin que kimia ezala. Jean-Marie Kassamba, patron et à Télé 50, il a déposé qui candidature naïe le vendredi 30 août pour la poste à président. Il y a Union nationale de presse du Congo sur place témoin événement Edi Mbani héritier Mapindemi.
Ndenge kaka ezalaki prévu, Jean-Marie Kassamba, oyo azali patron ya Télé 50, chaîne ya télévision na République démocratique du Congo, akendaki ko déposer candidature na ye na poste ya président ya Union nationale de la presse du Congo, UNPC na Mokuse, et pa wapi ba confrère pe ba concert journaliste nyonse ba tendance confondu, ba sangana kiwana pona ko accompagner numéro 1 ya UNPC Kinshasa na sima ya rassemblement ba betaki makoloti na siège ya Union nationale de la presse du Congo oyo ezwami kaka na commune ya Gombe pona ko permettre Jean-Marie Kassamba oyo bango nyonso bazali ko sepela abima président a déposer candidature na ye akotaki na kati ya ba bureau a déposaki candidature na sima ya ko remplir ba formalité ya ndenge na ndenge pe candidature na ye ezwamaki boyo kai moko ndenge alobi na micro ya Info Lingala après avoir déposé candidature naï. Ya liboso naza na esengo makasi na ekotika candidature nanga lelo po na kamba bapanzi sango oyo ya mboka na biso ndenge na salaki yango déjà depuis 10 ans. Pona nini? Esengo d'abord parce que na moni ndenge boye belé oyo ba bengi ngai na awa na Kisasa na ba province na biso na diaspora que président oyo salaki niveau ya Kisasa il faut sala mo sur le niveau national pour na ko encadrer ba journaliste pour former bango protéger bango ndenge na za ko protéger bango on ndenge bazolo ba mutu ya batu donc ce que ozuli kama oyebi que président ya zali ce que ozana kamwa kokoso oyebi président ya zali ce qui olingue moi formation et président Azali. Donc yango wanande ba sengi ngai ndenge ba senga ngai ya 14 il y a 10 ans en 2014 que comme yaka s'occuper na presse lelo na yeko s'occuper na presse nationale. Et donc ba défi wana tout pour relever ensemble avec génération akala la génération asika. Nyonso wana isili kaka na mois ya septembre nde ba élection ekosalema na niveau ya Union nationale de la presse du Congo na ngambo ya Union nationale de la presse du Congo INPC na Mokuse et pa wapi candidature ya Jean-Marie Kassamba na poste ya président ezali ko peser pe ezali ko sepelesa ba confrère tout ba concert journaliste nyonso oyo balingi changement ya corporation na bango INPC. Tobeta bongo masolo ya religion pour nous sommes que ministère d'intercession plaidant ensemble pour l'homme de Dieu bango namokambemi ya couple Osbi Chama babengi sibana nanta menyoso na milulu oyo monene bakosala bongo mokola samedi 31 août 2024 na siège na bango oyo za bongo na cité verte. Stéphanas Kande Francis Kanza reportage. Kinshasa Église corps du Christ ba éminent serviteur paix servante de Dieu Boyo Kassango, ministère d'intercession plaidant ensemble pour l'homme de Dieu PEHD na Mokuse Bazali Kobenga Bino na milulu minene ya 19e volume ya campagne ya prière en faveur des hommes de Dieu pe célébration ya 9 ans existence ya ministère na bango yoka pe simba date oyo samedi 31 août 2024 à partir ya 8h tina 15h adresse Kakamoko siège social na bango salle panafricaine 12e rue Cité Verte référence collège Pierre Beauvais. Deux activités au rendez-vous 19e volume, il y a campagne de prière en faveur des hommes de Dieu, paix célébration, il y a 9 ans d'existence, il y a ministère, plaidons ensemble pour l'homme de Dieu, thème Yami Loulou et Zali Bongo, obéissance de la prise en charge. Potuningai batei bakozala banani tokozala bongo na prophétesse Roland Moka révérend pasteur Patrick Iel Batisa Bangomoko ba hôte ya milulu couple Osbi pe Maria Chama Kayo Watumba louange pe adoration tokozala na frère Jérémy Mouyika sœur Laure Mbungu chorale persévérance pe chorale lumière ya Sebeko et si kanyoso message oyo et kokomela yo koma yango pe bomba samedi 31 août 2024 toko bondela pona ba pasteur na biso ya église corps du Christ mobimba polo akoba ko utiliser bango na mateya na nguya liboso ya baka ya ndenge na ndenge kozanga tendeko yaka pe ko célébrer 9 ans d'existence na ministère plaidant ensemble pour l'homme de Dieu.
École Massamba Ezako a annoncé que le 2 septembre, Balagnos Sengeli Baya Kelasipo, le 2 septembre, on est un jour de ouverture, l'inscription pesa ko sale makuna pour l'année scolaire 2024 et 2025. Nadine Assona, héritier Mapindemi, va détail. Pour l'année scolaire 2024-2025, pour l'école Massamba, Yango est la première institution éducative privée dans la République démocratique du Congo. Depuis 1965, Nassima Yakozo indépendance Namboka, école Massamba est bande qui déjà formé par cadre ébélé ya Congo. Na éducation moko ya qualité, oyo et permettait ki bango ko jouer rôle moko ya makasi ya potongi mboka. École Massamba nde emema flambeau to mokumba makasi ya ko formé ba Congolais. École Massamba ezana ba infrastructure ya kitoko oyo ezali bien adapté pour la formation ya qualité ya bana na bino. Na école Massamba toza pe na diversité ya ba activité scolaire pe culturelle. École Massamba ezali penta meilleur cadre ya éducation pour na mwana na yo azala moto na société. Pour na année scolaire 2024-2025, école Massamba et fongoleli bino ba porte na ba section lokola maternelle toza na chez les 3 ans, chez les 4 ans, pays ya ba grand na 5 ans, na section primaire toza bongo na première ti na 6e année, na éducation de base toza na 7e na 8e, pe na humanité toza na section scientifique pe littéraire latin philo. Ba parents nyonso pour na école Massamba oyo a tombé bino bouye ibulamu pour la rentrée scolaire 2024-2025. Vive la rentrée scolaire, bienvenue à tous. Image kitoko utikolandesa bongo ya Edi Imbani le Waterloo bo simbake honorable Nrambombo waza fondateur ya complet scolaire Maman Pemba ye azaki na réunion munene longo na ba différents départements ya complet scolaire Maman Pemba na suka meka ko sala synthèse ya masolo oyo. Toye awa na département oyo eza na kati ya fondation Nrambungu branche nango ya complexe scolaire Maman Pemba. Bana baza na vacances ensemble na enseignant na administratif mais école ezo fonctionner parce que toza pe na période oyo bana il faut bazoya ko se confirmer et puis na bano bazoya ko zo ba inscription na bango nde lokola to komi pembeni ya kozonga bino mo bomoni misala ezo salama to réhabiliter ba wese nyonso ba faïence ba caro nyonso ba ban nyonso kufa ki to longoli yango to tie ba ban to repeindre pona place où il y a kitoko et puis ça peut mailler les kitoko. Voilà, des travaux peso salamanding to ajouter encore 14 salles de cours. En principe il fallait aller au-delà mais tande tous a trahi na temps. Si quoi tous zonga, tous a na réunion lelo et salami. Réunion et salami na ba département mi balé. Il y a liboso to yamba ki département ya finance na ba financier pour na tous ba stratégie à sika ndeni to kosalela musala oyo marché te to longola to bakisi mayele po oyo ya mbala oyo e marché lisusu koleka tango eleki pe na suka toye na département ya patrimoine ba oyo bazokengela biloko nyonso ba mama oyo bazotia propriété bato oyo nyonso bazosala sécurité nde bazwi ba consigne ya sika pona mosala ya kitoko na 2024 2025 ya année scolaire tozobana nde ensemble na bakonzi ya école naza na bacordon awa nde réunion uti koleka lobi lisusu toza na réunion na ba département mosusu pe tokende tina ba enseignant et après nde semaine prochaine tokosala intercession na biso tosala mpona prière koponza mbula nyonso mpona biso moko basali ya complexe scolaire Maman Pemba mpona bana classe na biso nyonso mpona baparents nyonso pe mpona bonne collaboration na l'état. Voilà autre chose na moya ngona donc ba inscription kala tête to limito clôturer ba inscription kala tête to limito clôturer so que zaki to bakisaki ba saleté ne déjà to stock clôturer parce que to zu mois ban yango to sengi na ba parents on nan ba sub inscription na bango te ba ko sala ba confirmation na bango na bana ya kala pe ba ya ko sala ba inscription na bango moi ba place ezana. Voilà autre ko ekolo ba yango wana to sengi na Nzambe abatela mboka abatela bakonza mboka abatela ba collaborateur na biso nyonso ya enseignement
nzambe abatela ngai moko pe oyo atie mpona kogere ekole ya Mama Pemba pe personnel nyonso abatela biso abatela baparent batindeli biso bana pe bana classe na biso nyonso pour que tokutana malamu to banda mbula pe malamu tosukisa mbula malamu. Voilà oyo sanctionné maloba na biso sikoyo na oyo toyuti kosala comme activité lelo yango wana pe torance appel pa ya bakonzi ba réunion etikali ba informer déjà bato bakozala mpona bokobi malamu ya année scolaire 2024-2025. RDC oye! Oye! Fondation Nero Mbungu oye! Oye! Ampere Nero Mbungu Fuma Banga Moyo oye! Oye! Complexe scolaire Mama Pemba oye! Oye! Boba ke complexe scolaire Mama Pemba kuna pe baza kosala ba inscription pour na année scolaire 2024 et 2025. Mama Pemba oye! Chers parents, bonne année scolaire 2024-2025. Kokende mosikate ya kosamba ezate komisa mwana esika akotanga kitoko. Inscription ezali ya ofele na complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nero Mbungu. Simba bien, bobson nyonso ezali organisé. Lokola, maternelle, primaire, éducation de base, littéraire, pédagogie générale, biochimie, commercial de gestion, mécanique générale, électricité générale, coupe couture, électronique et construction. Bangé à bâtiment oyo bozali komona et tongama na resté ba norme nyonso pe standard international. Simba bien, cours ya anglais pe informatique ezali kopesama déjà à partir ya maternelle. Bongo na oyo etali pratique Fondation Nero Mbungu atie na disposition ya ba élèves oyo bazali concerné ba matériel ya kitoko et kuba ba atelier moko bien équipé. Bongo ba laboratoire ultra moderne. Simba ba école ya nzinga zinga ba utaka ba commune mususu ba yaka kosala ba pratique na bango awa. Ordinateur ya dernière génération. Bongo ba machine à coudre nyonso ya sika. Ba élèves awa bazali bien encadré na personnel administratif pe enseignant moko vraiment qualifié. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Malgré enseignement ya qualité pe formation et kuba na complexe scolaire Mama Pemba, bongo likambo etali ba frère. Papa, mama, zala motema ya kokita kobanga te. Ba frère scolaire ezali bongo à la portée ba bourse nyonso. Ezana yango mbongo ya gâteau. Je dis bien mbongo ya gâteau. Mwana atangi kitoko pe avenir na ye ekomi assuré. Kasi awa balobi discipline, travail, pe réussite. Yangonde ezali slogan ya école complexe scolaire Mama Pemba. Awande, Dieu est notre force. Yango ezali maloba ya complexe scolaire Mama Pemba. Otuni adresse kanga bien complexe scolaire Mama Pemba et soit min avenue Pantando numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. L'inscription ezali kosalema chaque jour ya ofele. Kasi keba ba place ezali limitée. Papa, mama, kende na lombango pona kukomisa mwana na yo azwa esika na complexe scolaire Mama Pemba atanga na ndenge ya kitoko. Complexe scolaire Mama Pemba, bateau ya éducation. Nangam na bango ba inscription za kosalema pe na Université chrétienne catholique dans Akam pour na année académique 2024-2025. Omitungisa maki mingi osilisi classe esika kokende kotanga université ozomona te tika na bisabino kotambwisa lisusu mutu te yaka na Université chrétienne catholique dans Akam ICC dans Akam na Mokuse awa okokoma créateur emploi na richesse na maboko ICC dans Akam awa excellence performance pe leadership nulle part ailleurs soki awa te yoka. Ba inscription ici est bandi pour l'année académique 2024-2025. Basé dans le département local, sciences informatiques, droit, sciences de l'information et de la communication, sciences de la santé, sciences sociales, administratives et politiques, sciences économiques et de gestion. Awa, chaque département est bongo na option na yango. En tout cas, eza université moko o eza na formation on ya bien, eza université moko o ya que vraiment ceux qui parents soit oye pona kotanga awa o sentir que vraiment formation eza.
so that to come more, lots in our university. That is the great space where you're going to learn more things about your faculty. And speaking about the fees, it will not, that doesn't cost more. And it will depend on you. It's really simple. It's just a low price. So that to come in a place to learn more things. Tozobenga bana nyonso ba finaliste nyonso ba sisi ane na oba silisa inscription eza ko continuer pe bandi pe déjà l'inscription ezolenga bona ba siste na biso na université ICC dans Akam awa frais académique eza ya mukie kobanga na yote ozana posa ekotanga awa kende baza kotangisa bongo na système ya LMD na L1 okofuta kaka $150 ya pamba L2 $175 L3 $200 bongo yo ozana posa ya kosala master na master 1 $225 pe master 2 $250 ya pamba welisa ndeko kobukana te mwana na yo akozwa formation ya kitoko na ICC dans Akam ba adresse eza ya kobunga te avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembau numéro 8 P16 avenue Ngeba arrêt chambre froide na entrée ya Mokole na commune ya Mongafula et sika mosusu ezali na avenue Kifani numéro 19 pe lisusu na avenue Ekutu numéro 8 Ndeko ICC dans Akam enseignement haut de gamme l'excellence performance pe leadership et Vandi Awa moto nyonso alingi asala baimpression ya kitoko babashe mpe ndenge na ndenge alekala bongo na imprimerie J'Imprinte service baza kosala biloko ya qualité mijo mabasi apesi bino badetail yasika na Kinshasa eye na prix moko abordable impression ya qualité esika mosusu te awa na maison J'Imprinte service na mbongo moke ozwi service ya kitoko yoka awa na J'Imprinte service baza kusala ba impression en couleur impression noir et blanc grand format bâche pe sérigraphie GM service rapidité prix moko imbattable ndeko kobukana te na J'Imprinte service client azalaka toujours satisfait po baza na expérience na domaine o etali impression bato ebele bapesa bango confiance ya kosamba eza te kohésite te contactez maison J'Imprinte service pour na type nyonso ya devis na yo awa baportaka pe secours na bango na o etali étude pe ba projet na bino J'Imprinte service baza pe na service na o etali aide pour na création graphique ya ba support lokola logo dépliant magazine flyer pe misusu na o etali prix ya kosamba eza te na prix mokie basaleli yo impression pour na ba fiche na bino ya A6 A5 A4 A3 A2 pe A1 spécial promo pour na bino ndeko awa na prix ya mokie bakitisi yango na structure pe impression roll up base moyen pe grand prix pe ekiti bango bakoki kosalela yo 1000 fois ya A6 135 na prix moko ya moke to bosani te na J'Imprinte service basalaka pe vente ya ba matériel ya imprimerie lokola pression t-shirt chapeau encre à sublimation encre éco-solvant pe papier sublimation J'Imprinte service eza esika ya kobunga te avenue Sergent Moke numéro 4639 Express de Liège référence lycée Monseigneur Chaoumba. Maladie mpox ou tope toko kobenga ngo variole de singe eza koboma bato mingi pe soki olandi traitement ya kitoko okozala guéri bo bakiva prévention nini population asengeli azwa mpona koevite maladie oyo reportage. Déjà na Kinshasa maladie mpox ekoti variole de singe oyo ezali kokoba se komata épicentre ya maladie awa na Kinshasa 26 cas ezali déjà testé positif na commune ya Limete bosimbake pona prévention ya transmission mpox bosimbake pona ko éviter transmission mpox esengeli kosokola maboko pamba peut utiliser régulièrement ba gel hydroalcoolique pour éviter tout contact physique et sexuel na moto ou azali ko présenter ba signe ya mpox
pour éviter contact na ba liquide contaminé, c'est-à-dire makila, salive topé soyi, sel topé kaka, masuba, sperme, sécrétion vaginale, pe surface nyonso o ezali souillé na maladie oyo. Bilamba esengeli kolata na pamba te, elamba mosusu ekoki kozala infecté, ko éviter ko manipuler banyama o bakufi bango moko, tope oyo bazali ko présenter maladie oyo, ko éviter bato oyo bakufi bazali suspect na maladie mpox, na kawana esengeli kosala appel d'urgence pour na kosala enterrement pour bazala sécuriser, ko utiliser correctement préservatif na tout contact sexuel occasionnel, vaginal, anal, tope oral. République démocratique du Congo ezali déjà préparé pour na kosala face na épidémie oyo. Population a paniqué te, kasi soki ozali observer ba mesure d'hygiène oyo o kozala épargné. Maladie mpox ezali malade oyo moto oyo soki alandi traitement malamu akoki kobika. Pas d'automédication, kende mpangu na centre de santé pour na traitement moko approprié. Et c'est un peu qui est pour la colonne la journal il y a peu pour ceux qui bossent plus avec ça. Merci na Igor Ntingi Matomi na Nasima ya caméra concours rédactionnel il y a Nadine Assona Pemi Joma Bassi héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage et si manque pas Fabrice Lundombi ngala bino topsani rendez-vous Mikolo Zalikoya. Au revoir. Espace 55 on a commune ya Kinshasa et Tonda Kibongo na ba délégué ya ba agence ya fret ya RDC. Occasion pour na CAA Nanzela ya directeur commercial cargo Faustin Mandangi ya ko présenter bongo na ba échantillon ya ba agence oyo politique ya CAA na oyo etali bongo ba cargo. A c'est ça qui opportunité oyo pour na ko présenter bango avion ya sika ya CAA Boeing 767 oyo ezali na capacité à 45 tonnes. Yango ezali véritable bomundunda pona ko permettre na bango basala bongo ba faire kitoko ndenge ka toloba bana kini ya bino société o Italie aviation yango CA ya bo ezala te di jamais vu au Congo 45 tonnes donc ndenge to aboye ata kuna na Bukangalonzo ekokoma ata kuna na Bunagana ekokoma à cause ya CA to sengi bino bo pesa confiance na agence ya CA soki to sukaka 3 avions ya bo na bila Kinshasa to na Congo mobimba to faciliter maman des enclavements na Italie ko sala ba fret ya ba colis komi tumsamero za la soute. Pourquoi tolo ba bongo? Parce que et permettre programme à 145 territoires dans la place de Sengeboti de matériel. Ah voilà, 145 territoires. Ministre, Otozobeta Lisolo, Benabiso, Guilaine Yembo, dans la place de Sengeboti de CAA. Et vous même 6 voitures à Minene, 6. Parce que ça aussi, il y a comme 20. Et même on peut quitter. Maintenant, c'est 45 tonnes. Il y a autant de matériel. Il y a moto Sengibino. On peut s'asseoir à confiance. Les agences assurent à démontrer de quoi il est capable pour désenclaver la RDC sur le plan aérien. Donc merci, c'est un match qui Oui, avec Boeing 767, en tout cas, Masola Sili. Masola Fret na Congo Sili. Papa Sibiso Moutou passe na avion, Fula qui manque que mais les autres du avion na Tsika. Le Seigneur na agence Nyonso, Fret Nyonso, compagnie en CAA. Papa Sibiso avion Sika, avion Motuya. 45 tonnes, en tout cas avec tonnage, en tout cas côté de tous les CPLA. Avion pour les choses à Balé dans Congo, en tout cas Tola Lipongia va bébé. Vous allez conseiller à la Bakou, il y a CA pour avoir des et des peuples congolais. Mais aider nous sauter, Baba qui s'habille au Boïs à la Tamisat. Pour 45 tonnes, ceux qui ont mis ça dans la Katia. République démocratique du Congo n'a pas dit que vous allez laisser mon macasse. En tout cas, toujours féliciter Bango, na Obasali. Baba qui s'est souke la awate. Baba qui s'est dit que vous avez balé misato pour faciliter le peuple congolais. Attends, vous avez habité à mon ending à côté. CAA a un véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.